il a fait une chanson. Azolo banaka tanze munaye bango bakendaki ko senga visa. Alors baki ko senga visa, baboyi ko pesa bon visa po, balobe na on ba pesa sima. Oublions que na ambassade wana batu ya ba tendance ya ba orchestre msusu bazana kati o ba rozo ba vidéo baki o l'accepter ba bi voilà mundele tala ah bazolo ba bino ko condition sika pour na pesa batu visa il faut rozo bango par derrière pour bino uza PD. Donc ils insultent indirectement. D'ailleurs c'est presque direct. Tous les ambassadeurs, je dirais les ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa. Et tous les personnels de la maison Schengen. Balobi boui, Fobapé Sassima, c'est-à-dire en français, les ambassades ou la maison Schengen leur avaient exigé des rapports sexuels, de leur prendre, parce que ce sont des hommes, de leur prendre par derrière avant de les octroyer des visas. Ça c'est clair. Quand vous faites des choses comme ça, conséquences en vos battés. Ayez trésor wana a rozwango a kolonka na kundingi que yem sa communication mabe a kolonka na kundingi te ata la paix a pas kundingi. Danser na bango mususu la tyran là. Tu connais non? C'est qui? Banana ferité. Te na yebana été. Abeta musique na ye, azana orchestre na ye, Nathalie na télévision, bandakala et tout mec. Pourquoi les cas qui fait les bons on a quatre avions sans repérer ça yembote? Essentiel. La raison pour moi que pourquoi bino men noir on a so men noir weza kamutu so weza kamutu te to ebagatika men noir pourquoi men noir les soir bino na likamba wa visate pour tous organiser bato musu bazana bango organiser et puis tango zo ba men noir na yo nanga to ebi mama men noir wana bana ka bato affaire mba ina kuma men noir komona chef munene patron ya groupe ya munene azala pe chef ya patron na yo faire go la lepad. Beaucoup d'en affaires na kati ya avion. Yo oleki. Sans même bonjour, oleki faire. Ce qui est clair est que ce monsieur a senga kaka ndeba me maman na poto. Yo komi sera faire tant que komi ba me maman na poto, yo moto komi sera faire. So komi ba me maman na poto, ozo ko senga ritia me maman na poto. Pourquoi? Ça nini? Les amis, mambo na lobby soka monique na kosi. Aya ko lobaki na kosi. Pasenga ape mwana ya na poto. So yo po bongamiti. So yo bongamina onte. Tozo ga sangwa zala la na exotico. Azaki na la exotique mais oui. Tout le monde il faut tout mon la la exotico. Ezaki akala mishka. Moi je m'en fous de tout ça. Ezaki akala. Joyce Service Traiteur. Spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur. Une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désioniton et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate.
awa toza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebi te yaka tokiti na metro chateau ngotia daka yau awa ozomona okimbondo olalala a Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so lula metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air, bon, mais ça n'a pas la grande chaîne Amounene Congo Révolution. Merci, n'a pas partenaire presque. Il y a Moukili Mobimba, bon, mais ça n'a pas la biso Moukili Mobimba. Par rapport à courage Nabino, par rapport à force, vous avez ça, biso d'équipe Mobimba, il y a réalisation, il y a faille, tout ça n'a Michel Kombe, Aigle, Bango Batubasimbi, moteur Mobimba, il y a Congo Révolution, pour toquer les liboso. Merci Nabino, Boutala Kabiso presque Moukili Mobimba. Nalobaka tout le temps que biso ba Congolais, ou Tovana Kanamikili, à poto, tout ça obligé, tout ça na tap sainte, na ba téléphone Nabiso. Et ça application, moi, que ça facile. Koti na mbungo na famille na yo sans oningana sans oboucher kaka place yo vandi mais condition ezali moko code promo ezali mombele 5 dès que obeti yango bande ko bazaka na mikili ya Europe awa na kati Europe mobimba koti na mbungo so koti 100 € yeba na Congo bakozwa 105 € bande ko États-Unis d'Amérique bino kuna soki otindi $100 kozwa $110. Voilà tap cent yango wana mais condition ezali moko condition ezali nini ezali simple betaka kamombele 5 so betika mombele 5 automatiquement bon eke na kata famille na téléphone. Voilà, rendez-vous retour na musique après kobeta couleur café Weranson na wengi musika maison mère bazana kati ya Bruxelles bazana préparation toujours ya Adidas Arena en même temps bazana sous na préparation ya studio tozonga côté hérité Watanabe la team Wata Mobimba groupe Mobimba bazana kati ya Paris bakomaki déjà pona mo bangé na concert oyo kozala na mboka ya Espagne na mboka ya Bilbao bana Espagne bobungama bato Lyon bande kwa Lyon bokota kota ya Bordeaux ya Toulouse tokutana na mboka ya Bilbao na kati Espagne oyo ezali rendez-vous le 12 oyo na kati ya Bilbao d'Espagne avec la team Wata Mobimba. Alors to kolongwa lisusu wana na mboka Espagne avec mwana mobali hérité Watanabe poto pumbwa lisusu toke na mboka ya Abidjan na Côte d'Ivoire place Mobange na Ndoule ekozala na kati ya mboka ya Abidjan. Côté musique lisusu tozonga na actualité Fally Ipupa Aigle akopumbwa vers Angola. Aigle akomata vers Angola akozala na mboka ya Luanda bana Angola bondi ya Botarte place bosota la biso bobongama parce que Aigle Fally Ipupa ozala na mboka na bino. Après Angola Aigle akopumbwa lisusu makasi likolo makasi pona kokena mboka ya Dubai. Na kati ya mboka Dubai place mwana mobali akobeta mobange na Ndule ekozala na mboka ya Dubai na groupe Mobimba ya Fally Ipupa. Maman Bilabel akozala na biso ndenge fa ya proposer biso na Madeleine. Maman Bilabel akozala na mboka ya Bruxelles le 20 septembre biso nyonso tokobongama tokende koyoka banzembo ya Maman Bilabel. Alors Weranson akozala na Adidas Arena oyo eza déjà confirmé. Ferregola akozala na mboka ya Bruxelles le 12 toujours oyo ekozala mobange na concert oyo ekozala ya VIP bagauloise bango nyonso bakozala na mboka ya Bruxelles. Voilà, sur le plateau nakozala na Mishka Ngandu oyo azali ex oui ngana betaka c'était ex chef d'orchestre ya la team Wata balongolai akoma deuxième apusala lisusu ndenge bino bolobaka Mishka Ngandu après quelques semaines tozala kina yawa
Kekin ayi kozonga azana biso na kata Paris to eba biti nini bayi kozonga parce que la timo wata bazala kiawa kala mingi te magoda ebi makilobi to pesa félicitations na héritier watanabe na magoda to pesa félicitations na lobeso featuring wana esimbi de wenge wana esimbi voilà Mishkangando bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir mon bébé. Bonne santé, ça va? Ouais, Dieu fait grâce. Ouais. Et Karandenga Mesana, nazo remercier na pema wa pisinga. Et puis nenga bateli libota nga mobimba. Abateli banana ngai. Abateli maman ngai, ma maman Victorine Bamana que je salue. Ouais, tikala moko pour papa Kenda. Abateli famille nanga mobimba et abateli musala nanga. Abateli timuata oyo mobimba. Tito kekin tito zongi boy. Donc nazo kumisa mingi pour sanye mawapla. Voilà, kota la bino après ko beta Dôme de Paris. Dôme de Paris, concert wana et betami après quelques jours. Bukangi babisaka bukenda ki Congo. Mais pas même 2 semaines. Bozongi na kata Paris. Retour à Paris ça pour nani ba date zali bi bozana eloko mo bozo préparer na kata Paris parce que déjà groupe ba déjà bozana na kata Paris. Bon, biso doza orchestre et betaka. Tozana ba contrat et belé par-ci par-là. Quand les alarami minkaka hein bozana kin bo se préparer pour que poto. Mais les lots biso kuma tozape na poto. Tobango se préparer na poto pour to kin ko beta pe na kin. Tozaki na série de 4 concerts na Kinshasa. Autobetaki na Hilton, tobetaki na vers Gili Brasserie na ferme Lila. Et puis tobetaki na Vélodrome na cadre ya makambo ya son excellence Guy Luando Mboyo Baleine. Hein, on a profité na pesa pembote na ye na CG Camille Calais na futur gouverneur bourgmestre na biso ya commune ya Kitambo na kombo ya Chris Lipuku Mabolo, le petit frère il y a Nimer Mabolo na PCP Mbote Place Azali. Et voilà Tokitaki Tobeti ba concert wana. Et puis Faito Zonga parce que nous avons des choses à faire ici. Oui, Faito continue comme ça là. Donc entre autres oui que tous un disque que tous préparé à la musicien et disque Moro ya Osaranati. Et Osaranati ngana na nzembo ngana kati titre na ngoza Altres. Boroyo kanzembo wana boro comprendre. Boroyo ka maloba boroyo ka mayele. Boroyo ka niveau ya chant. Altres des fois te bana mai pe bazo chabanze muna bango et voilà tozongi pour continuer yango et pour qu'on ne pas vite un peu vite en besogne to anandule na Madrid oebi na Bilbao non na Madrid te na Bilbao merci beaucoup na Bilbao en Espagne côté batati sul de Bilbao donc tozo obeta kuna na Bilbao et ban Espagne je pense que bazo occasion bongo mnezaramo minité. Alors nous vous invitons, venez nombreux, boya nabinonio sona à Bilbao. Boya rota concert à monsieur les chanteurs. On a benga les super-héros. Ya zasogi boyeli boy na droite abimi koto na gauche, boy koto na gauche abimi na katikati. Donc mutu oyo zo mona ke bazo sangela presque mokili mobimba bazo monter makambu contre ye. Makambu nyonso ya mabe ou les la communauté congolaise pour ezala bien faut bacha kombo na ye bacha on a réseaux sociaux et muto zo mona mnaki basangeli nyonso ka po bakoisa ye. Mais le problème est que ti bozo sangana bozo mona kazo koyete vous ne comprenez pas. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas que Dieu existe et que celui-là n'abandonne jamais ses élus? Alors, héritier Watana, en tant qu'élu de Dieu,
bazo meka mais bazo kokaka te. Donc voilà. Na pesi mote bele place à Cosa Nostra Totori na la Pulga. Nini oyo avant to poussa na muke, nini oyo lekaki na aéroport ti bozu avion boki parce que tant bo mataki awa j'espère bo mataki na Roissy. Ouais. Bo mati na Roissy, la team wata mubimba bo mati na Roissy. Nini leki na kati avion po biso tozaki na avion te biso tikala ki na Paris. Oyo salaki wana. Oyo salaki. Est-ce que ça manque à respect ou bien ça dit ko banga mutute ou bien ça impoli désolé na terme comment na chef munene patron ya groupe ya munene azala pe chef ya patron na yo faire gola les padres beaucoup na faire na kati ya avion yo oleki ça même bonjour oleki faire mais Cédric Mou aye azui basaki ya faire a memeli en tant que patron pe apesi bonjour président a memeli basaki nino comportement nino ko ça non parce que yo na logique na la team wata oza parmi ba musiciens baza bien éduqués mingi pe ba musiciens na bino baza bien éduqués mais yo moi classe eza mo ebele mais comportement ya koyo ki sabatu soni bongo ke okuta na patron le quoi faire oyo so pe bozaki na wenge azaki patron na yo ah mais comment un jour peut ko beta pe na ok ça faire mais ko le cahier pas même bonjour pas même comme memela sac ou leki na ok mais ndeko na yo moko alakisi mayele que to beta musique mais ba kondi batika la ba kondi a memela ke sac pourquoi le cas qui fait bon on a kati avion sans on peut ça yembote. Place à la nouvelle génération maintenant Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Na monagité déjà. Osani. Déjà de 1 na monagité. Écoutez. Eza na première classe, eza na deuxième classe, tout le monde na katoye banaka. Un tel avant la première classe, un tel avant la deuxième classe. Ndeni kasi yo mona kete, ndeni ndeko no mona kike oyo fe regola. Pona memela saki na valise na. Yango répondre yo. Nga monagité de 1. Je l'ai pas vu. Et puis mbalata na monagité ngana pesa nga epele msumbo tete. Obini. Atape na monagité est-ce qu'il fallait nga suna moni funa pesa mbote. Et ça manque à respect. Non. On se comprend que ça manque à respect. Même patron no wata osipela na ngote omoni ya face boy obike ongo pese tambote te David Ombelo za na poto ha wana poto ti mbote ezara plus ba pesa moto boye ba na n'est-ce pas bien sûr soki boye ba na été tina mbota mwezani soki boye ba nité soki ba pesa na mbote na Cédric peut-être que ba ebani nga yo na carrière no musique ndeko bita otika oyebana na ferete te na yebana ete abeta musique na ye azana orchestre na ye na télé na télévision bandakala et tout mais koyebana neti tant ozonga to ina Kibanoti Kibano c'est un grand joueur de notre pays et à Salvador na ba Léopard bani a sepeli sabiso na monaki mais na monaki peka na musika na pesa na pe mbote te pour to yebanité donc yo na kati ya avion au monde na nona batute te koyebana c'est ça olobi na mamba mbote koyebanité et puis nga na za hypocrite te nga na za pe muto sa ba semblante muto sa ba semblante mutu na mutu ana ndenge na réfléchir ça muna mutu ana ndenge na monela inga de ma part je ne vois pas ba tout mo ebi ke ba beta rapna même sous ba beta ki perd na bino masasi boy en face ba beti masasi lem sous pas d'ailleurs suite ko ki pe ete pour azamande mo après yo nasima OK ko pesa ba ngombo te tsenga na osala nga ngote même na mutana ndenge na monela mamu nga na osala ngote parce que
États-Unis, na Chine, ba opotana. Likamumo. Et Chine a accusé Trump. Et lorsque la Chine accuse Donald Trump, quelque chose, il accuse directement les États-Unis d'Amérique. Et tous les Américains, entre Chine et Nabiso Toza Ozage, je ne condamne rien, mais na lobby ou italinga. Selon mes instructions, parce que dans la team, moi, tu as une instruction. Tu as une éducation, mais instruction est ali. Éducation, on n'a pas parlé. Moi, tu as enseigné à Biso qui mate. Jamais. Donc, Moutuna Moutoupe, Azana Nena Mouni la Makamunaï. Est-ce que les lopes. Donc voilà. Binombo beta bien, les lopes ça la musique. Parce que je comprends bien que. Il y a une question aux yeux, l'aime so talagi, parce que je parle de Cédric. L'aime so talagi. Mais Nazaki na avion. Il y a Azana Ndenge na ya Mouni la ma. Nga Ndenge na Mouni Makam. Nga na Mouni été. Mais à taper sur la Mouni ferrete. À taper sur la Mouni ferrete. Nga na pesa nga mbotete. Est-ce que Makambo bosalaka oyo? Pourquoi bino bosala ngo pas ya falité na groupe a falité? Asalini. Pourquoi botakaka falité? Pourquoi bino boyaka mingi côté affaire? Pourquoi bokenda côté à falité? Bino koto bino bosaka bosala ngo pe pas. Mbele yo mto poser nga question na yo awa. Nga na répondre à question na yo bandi ko parler nga na batak. J'ai attaqué quelqu'un ici? Est-ce que nga attaqué mtu? Pour une musique quand on mobile on a battu ma base attaqué bataki. On attaque qui? On est tous des Congolais, on attaque qui? Yo moko yebaka ubi deba yebisa yo ke ozalaka malubano olobaka malembe me malubano eza maluba mabe. O eshoka abatu. Pour nani nezo za mabe? Faut l'accent à côté za mabe. Sur l'accent à côté za mabe te malubana za mabe nani? Seulement que les gens n'aiment pas la vérité. La vérité elle blesse. Ninge vient abiso mo pa olobaka. Hein? Mais ce n'est pas la faute à la vérité. À la personne qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. Or, la vérité ne peut pas avoir de faute. La vérité n'a pas de faute parce que la vérité, c'est Dieu. Et les gens, supporter Gibonzambe, on a la vérité. C'est ça le problème avec Bato. Magoda, nani apesa félicitations Nabido. Merci beaucoup. Nalatimowata, félicitations parce que Zala, combo single Zala. Ezali? Zala. Zala. Même quand tu es au na plateau Zala go. Dona Zala, Nazali. Zala. D'abord bravo na travail bosali. Mais c'est quoi Magoda wana ezolobi sabato pour parce que ndето so siko Magoda mtekanyi monde. Ah, merci. Sayo biso to zaba yu mate to vana na ba Paris na ba ko moko ko bata mate. Biso ya to fonta ka vers public. OK. Donc lelo ndето solo la poto monde entier. Magoda mte vandeli poto. Ah, Magoda. Il vandeli Afrique. Donc, bravo, Zala, merci. Animateur, bah, qui kitoko, bah, danser, c'est surtout beaucoup de danser, ça kitoko propre. Eh, mais bon. Habite Wata, ça l'a dit, ni bah, danser, ça, bah, kitoko bon. Mais non, mon belena, quand tu es côté, on a un baxarelo. Si vous talib na bien les loyaux. Mahmousou, c'est si là, la musique, hein, qui boit peine à danser, bah, ibi bango, bah, combo na bango et tout. En tout cas, je vous salue, vous tous, hein. Julia Chituka, la chef ten, Apession Botebele, Bélange, Doris, Dorcas Liaou, Latifa, Latichou, Yabiso ya Goma, Mutoto ya Goma, et la petite Cataléa, où les loyimta, naibite quoi, naibina loba, commentaire exact. Azobina olega ba danser, Nyonso, République démocratique du Congo. Nyonso? Oui, Nyonso, sauf Nambi Nyonso. Et je salue Christelle, la reine des spectacles. Yesura Bimi, Ifangangisa Mokili. Je salue Plamedi, Yazala Nanakin, et Plamedi, Bofenda, et puis Evelyne Vele, na Clémence. Donc voilà, l'autre une équipe mourir à balancer. Bon, ça vraiment fierté à culture Nabiso. Et puis, bah, il y a un système à Kalanung Zalara. Moi, il y a Zina, Ozoya, Bibicia. Donc c'est comme ça, né ba ba kombo ba kadogo et autres, ba linda mondele ba nini. Donc ndenge sikope tozana ba danseuse na biso na ti moata, donc ba obina danger. Force à vous ba danseuse na biso. Bon continuer bon pour bango so kep na moni mon directeur appelle masqué.
Le directeur appelle masquer le paquet beau de la monnaie. Alors tout n'a pas Nico. Eh, mais na ibsa okatale on a zobina fort. Ah, tété. Ngana linga chef ten na bongo na bino na Julia. Ngana linga Christelle bazo tout na bongo. En tout cas, ça fait du bien. Ce qu'on a yeba magoda wana ezalika musique bino bobimisa musique moko boy bêtise ça la katete. Bobana benga musique na mo benga on. La musique intelligente. Ce que ce que bino bozo beta magoda zani. Magoda. Est-ce que yo moko bo vanda fuma bo vandi si pas. Eza cria. Eza cria. Vandi ya lobeso. Cria nani? Ya lobeso. Ya lobeso. Honorable lobeso. Siko et là tu charges pas ya nani. Charge beta te. Charge et beta. Komeka kutute. Et beta te ndeni mokili se chanza. Et beta te na kili kote. Ndeni bato ba traiter ngo ke makoda, eza bêtise tandis que ba yebi wata na ba bêtise vraiment. Na lo bano eloko yo. To kota na ba détail ebeleti. Hein? To kota na détail ebeleti. Bato ba benga bêtise, il faut ba prouver biso kaka. En quoi eza bêtise? Soki ba prouver biso te, c'est inutile. To kota na buzo bana bango te. Le problème eza moko. Le problème eza bato bazo viser ga wata. Le problème ezali lelo ekomi muto po beta musique ne bien faut combattre wata. Lelo buzo banyo so mokili faut balatsa na komba wata. Et comme bakon ko créer yango na ko créer. Soki ba vandi, ba créer, ba zu kombo héritier, ba tchelikolo. Lelo ba comparer héritier na bato nyonso to mokili. Ba comparer héritier na ba chanteur nyonso ya Congo na ba o ba bimate, na ba o ba bima, na ba oyo ba zana nzembo te. Donc ba comparer héritier na tout le monde et puis ba lo ba ga bato nyonso ba leki héritier. Allez-y comprendre. Et ça étoile la wata ndezo déranger bato. Et toi les autres déranger bateau. Mais à tabo mati bokiti. Mais bah preuve yango to utaro yomo beti solo à Dôme de Paris. To annonce kaka date ya Dôme de Paris. Critique et bandi makasi bato aleki. Bon critique to boité. Mais bato comme ko sala ba contre-campagne. Contre-campagne makasi wane sami ming na bato affaire. Et je suis clair de le dire. Atanani Bato affaire. Je suis clair de le dire. Bangonde babandi contre campagne wana makasi. Qui m'y a été vraiment. Non, yoka nazolo ba makambo. Et bango bato basalika campagne pour na. Mais yo yebi bango. Bon yebi bango te. Na kopeso zela. Po boro mona soto bi ozon dirait to kosa. Na ibso lomo. Qui m'y a été. Ibso lomo. Tant biso betaki na la scène musicale après to beta na Belgique. Ça la Belgique, je pense avec 1600 000 et quelques personnes. Banani yo yebi baleka na manini omoni bango fo ba beta na basala bongo ba uti ko beta na basala banani balo bango bata ferret lelo bango pe mo beta na sala 800 personnes mais baza pe na ba explication o bazo pe sa batu pour na sala ngo ba ko beta biso ici zo bagi musique eza musique biso to beta musique na biso s'il faut faire des bons concerts ici VIP même na salle moi il y a 500 personnes biso to beta na biso parce que na kin pe ko basala mineno ezara to beta kana basala wana ba 500 ozo comprendre Salon Congo, ils ont 500 places et tout. Donc, plus ils ont bango mutu bayaka, banigolo banaro pe sur exemple à muke. Quand on est touché date na biso ya Espagne. Ozomo na mnage mutoyer abandigolo ba gouvernement mutazo beti sa bango bona pourquoi batachaka balinko attaché wata na gouvernement. Mais batachaka bongo otuninga pe question moi bien. Et puis plus ba journaliste mutuna te beti kanga pe na répondre yo. Bataka wata na gouvernement parce que wata za trop bata politique trop entourage naïe ya bo groupe mino ba la team eza groupe ni bana benga la team ya ka groupe eza la team wata groupe ya wata présidentiel te mabe kutu so bo bengi biso bongo photo sepela tamba benga bino la team eza groupe présidentiel na raison pe au monde que pourquoi bino men noir wana so men noir weza ka mutu so eza ka mutu te to e bakatika men noir pourquoi men noir les soira bino na likamba wa visa te. Faut tous organiser. Bato musu basana bango organiser te. Et puis tant ozo ba main noire. Na yo nanga, to ebi ma main noire wana bana ka bato affaire mbayi na koma main noire. Kombo wana main noire, bato affaire mbayi nango. Mais nzamba za munene. Otali vidéo ya le soi-disant politologue youtubeur. Parce que classe en Guatemala, il y a sciences politiques, à saler la ngota, saler la ka YouTube. On moni vidéo na e. Trésor Congolo. Voilà.
Non, Trésor Congo la lobi mabete, Trésor Congo la c'est point de vie nae, abi bien que point de vie. Oui, bien. Communication na bango, ezo ça la boîte mouké, et ça par rapport à Monsieur Moko. Donc voilà par rapport à bongo. Non, Moutou Faza la courageux. Yaroluba. Avant le babongo faga leka, il doit être courageux de demander pardon. Na batunion se fera le babo biso bagolé to taxaki bagolé to taxaki bagolé te papa isa bagoloa. On se benga bagolé on ne parle pas de la Gaule. La Gaule où est France. Tant on va parler les Gaulois, la Gaule. Hein? La France, hein? Mais bagolé Falagi, les soi-disant politologues, où alors 2 plus 2 égale 3, alors il y a au moins bon dans l'émission. Bon. Falaga loba, ayab nazala clair. Bolimbi sabiso bagolé, to sumukaki, to taxaki, to zogi menoir, to kolaki yango na batu. To lobaki batu baza ba menoir, soki to zora ba visa te ezalaki pour na batu tel, mais to ko comprendre que les abongotés, les par rapport à message nabiso ya bozoba, otole kaka, kolobaka naba média. En tout cas, batunyo soto taxaki bino d'être derrière makambu nabiso ya rozanga visa, bolimbi sabiso, ezabinote, ezali communicateur nabiso ya sa père. Parce que, alors bien au clair, azolo ba kundingi communautaire communicateur na bango kundingi yende mutu azo sa communication mabe azolo baba des fois et à chaque fois lo bango na ambassade ni banotaka mais ce que zo balika faut être clair kozwa ko taxer ka kundingi te ozwa o taxer kundingi o épargner mutu mususu ce n'est pas bien o épargner mutu comme on a les gens comprennent ils monoko aux autres taxés ou épargner mutu mususu. Non, il y a Saline Zembo. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Il a fait une chanson. Azolo banaka tanze munaye bango bakendaki ko senga visa. Alors baki ko senga visa, baboyi ko pesa bon visa po, baloba na on ba pesa sima. Oublions que na ambassade wana, batu ya ba tendance ya ba orchestre msusu, bazana kati. O barozo ba vidéo, baki o l'accepter babi voilà mundele tala, bazolo bage bino ko condition sika pour na pesa batu visa, il faut ko bango par derrière po bino buza ba PD. Donc, ils insultent indirectement. D'ailleurs, c'est presque direct. Tous les ambassadeurs, je dirais les ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa. Et tous les personnels de la maison Schengen. Balobi boui. Foubapé Sassima, c'est-à-dire en français, les ambassades ou la maison Schengen leur avaient exigé des rapports sexuels, de leur prendre, parce que ce sont des hommes, de leur prendre par derrière avant de les octroyer des visas. Ça, c'est clair. Quand vous faites des choses comme ça, conséquences sont vos battés. Ayez trésor wana a rozwango a kolonka na kundingi que yem sa communication mabe a kolonka na kundingi te ata la paix. À part Kundingi, danseur na bango mususu la tyran là. Tu connais, non? C'est qui? Danseur à Ferrewana, la tyran. L'autre là. Il est passé là, il m'a mongo comme le nani. Ilus. Ya Ilus. Vous pouvez aller à point. Ya Ilus. Comment on a? Il est fort à petit, n'a pas oublié Andeni. C'est fort à Zaya, non? Vous pouvez aller à point. Et par rapport, hein? Yé passe à la Gipenzembo. Au moins, il y a tant de Banigoloba, Alinga épargné, yé, il soit dans l'Anzembo ya Yembaki. Ou yé passe à la Kiangoba vidéo, Zali, hein? À mon avis, na Isha Okoko, la vidéo.
Azoloba, plus jamais. Oh, bah, moi, si vous prenez un faute les cas. Quand tu dis plus jamais, c'est-à-dire il y avait déjà action. Donc la chose a été déjà faite et puis ouais, bah plus jamais na sima. Tolingaki to baloba va senga biso to pesa sima. Pour ba pesa biso ba visa. Plus jamais. Cela veut dire qu'auparavant vous avez déjà au salango, sima bobo iko salango. Ne sika ba emploiera plus jamais. On dit jamais. Vous comprenez? Par exemple, ngana ngoloba baloba ki ngana fukama pour balimbisanga par exemple. Jamais na osalango. Mais son abi plus jamais c'est que nazaka déjà ko fukama. Ça dit ba kozanga koeba eza pasi yango moni batu bazo chamo maele te na mambo sala. Amna bongo tu ezana buzo ba ebele ya osakana te. Donc ngana osenga kana batu ba chamo maele na makambu ba osala ego ede bango. Omoni makambu ngana lobaka o suna loba. So tali bien o mona ke batu ba réponse batu ba ko pesa nga ba réponse appropriée te na mambo lobo poani. Parce que niveau n'a pas élevé des bas côté non chilango ba kokate. Côté non chilango ba kokate. En tout cas, merci à toi le soi-disant politologue et le communicateur improvisé. Il y a Kabund ou Kabund. Donc merci à toi. Ningelelo oyoko zongi sabatu nanzela yo moko sans que to simbabino. Yo moko oyeko lobapna ke soki bozwaka ba visa te menwa wana ezaka bino moko ezali grâce ya communicateur na bino le fameux hein yé na sepelami na lobelina oka mingi lobelina donc voilà na éviter siko ba osuka neti ndeni et puis yé moko pas comprendre siko que na français ba qui veut noyer son chien l'accuse de rage yé nga zabongo ba rom diaro ni ataye déjà hein baromo sacrifier parce que na monoko na ye babi communication na ye ezamabe or ye affirma biso ke ba concert ba beta na ba stade na banini soki tonda eza pona ye c'est Kundingi qui a dit ça. Kundingi l'a dit mutu nyonso na émission mais siko bango moko bazongele baromo ba communication na ye ezamabe donc batu bachama maele eza omoni batu bachama maele na mamuto sala. Voilà. Donc par là, on a profité ndambu na pesa na mbote na Bonika Longi, le colonel Tank ou azali bongo, hein, Mokonzi Tank ou Asimbi Sécurité Mokonzi et puis Yvon Luboya, l'expert du chef, lady chef, la PC Mbote Ebele, Paul Sankara mon frère. Massananga et puis maître Paul Djonga l'a dit Itipo business je vous aime bien trop continuer la vie mon bel trop continuer est-ce que otalaki message ya Jack Love place à sali de qu'on a besoin moi aussi à le bien que héritier watanabe asa patron malamu wata sa chanti bande kobo kangamana wata ba obotikali ya sali schéma nae asali tsela nae donc Jack Love nous sait ma bien que aoza disusuna binote mageza ki na ndenge ya mwa kimia alors le pesi bande kombo te atangi ba kombo bande ko presque nyoso na groupe tandis que yo zaki trop Jack Love bon dans activement au mona ki boba dans mwa ko kanga mwa mingi ndeni na kati ba kombo na Jack Love aboko cité ko mona na kati est-ce que bosana mwa problème bi bokabona na mwa ndenge moko bo akena mwa souci moko ya yo déjà héritier ko za mutu malamu biso soto ebiango hein biso soto ebiango et puis et ça problème te mon bel yo mon problème est-ce que ça problème asa mutu abosani abosanaki abosani ouais abosani OK bino lelo bako benga la team wate ezali mitrai OK c'est moi mitrai non sans solo baboué et kende lokola bino bako benga non mutu affaire mutu alobaki makambo nakosi c'est ça mutu affaire à la personne des Tracy, hein? Tracy. Yem talobagyon. C'est confusion de ça la maman kasi. Ou bien zo ibate mitra ezanini. Il faria luga yeba mitra ezanini. Donc nangina lobaboué. Jalousie batu mite mesofim babango trop contre biso. Mite mesofim babatu trop. Parce que mitraille eza place nino une place moko boba baki babimba mbala ko
Donc babi bambala babi on baki bambala za mo télé ba la kango et tout. Timwata na ninga fouté. Donc avec orchestre moké tout ça orchestre moké sorio za orchestre monene golega biso. Eza on mike mike faut les 40 biso. Faut on amener orchestre monene ba kokaka koyata 18 personnes 18 nabika 18. Soko orchestre monene yaka na 12 13 personnes à pamba na poto. Orchestre obobenga muke ekoya na 49 personnes na poto. Na ebité nini za ya muke. Et puis mitra ezanini. A comparer la mitra na sosimat. Biso to kola na kinto biso simat eza place batekara. Eza place ba oteka ba voiture ya kitoko ya valeur. Kasi ba voiture ba mishka ba na ngoti. Ba voiture ba gérer spire ba otambola na. Ba voiture ba arnaquer ba otambola na. Ba voiture ba musicien ya Timwata ba tambola na. Ne ba oteka na sosimat. Mais ba car na bango ba 1500 €, 1200 €. Yo so mona ba oteka marque X na sosimat. Ba car na gimbamba la batambola na kinyo yangonde. Yangonde egoza la mitraille. Patiko ça la confusion. Patiko confusion. Mishka, est-ce que le lot ko si biso to na ngoto mené biso. Non, que ça wata. Je te dis c'est la nuit et le jour na bango. Bako les kabalobi ka pose la musique. D'ailleurs tozo aider bango. Tozo aider bango lem sous patron na moi oyo que la mama akani sapé bango. Balo que la mama paie moi Peugeot 3008. Nga na tambola na karo eza ata awo eza kara kitoko ya luxe ata awo na poto sina kin yo so mona marque X na poto marque X mona ole ta mona poto marque X ta mona poto ta tande biso to sa ba kwenda na bavutuka combien de personnes wa tayar na ba poto combien de personnes après ba to bazara minene ba munene nani bazara munene loni. Il y a des artistes aujourd'hui où va vivre caca par l'air, non. Mais il va être jalousie. Est-ce que Bino. Et puis il faut pas coller, il faut que Basangana fort, Babenga, Batou, tout. Est-ce que aux autres, un nombre de personnes où Bakumba Baza, Balelo contre Wata, Orotanga, Baleke Belé, Bakomi et Belé chaque jour, Balekaka. Et ça va, Bamobondo, n'a pas si petit, n'a pas. Et Mouto aza mayele arondi mateke bazwa kombo ou bien likamuluko ba mobondo ba kolango bango parce que ba mobondo ba criminels ce sont des gens qui tuent quoi Mouto oui bien côté ça c'est Robert dans quoi Mouto ba mobondo n'est-ce pas est-ce que Wata allait sa musique ou bien musique mutele sa Wata tambo yo kaka ke risa zo bete musique moko ou azole sa na musique non que contrairement senti que mbongo côté na poche ou bien zobeta encore pour à présent donc ça veut dire on a problème mambo olobio problème dans les arabes place Wata baloba kazana mbongo tane logoté à cause de mais comment muto azanga mbongo azole sa sous musique n'est-ce pas une contradiction comment muto azana mbongo te azana logoté azakoli sa lisusu musique pas personne réponse côté baza. Bato baloba ki mambo wana bopena réponse mutu aza na mbongo te aolie sa musique aolie sango na nini parce qu'il n'a pas d'argent au mona betaki kuna gouvernement mutachaki bakola kabiso gouvernement wana entre temps bango bayemba ka banzemu na bango baboka bakonza mboka te banzemu na bango baboka bakonza mboka OK c'est une se boka bakonza mboka bayemba kutu mama Denis yake umingi boyoka ngo te. Mais pas ni bango so boka bakonza mboka foka watande ba coller gouvernement boloko bo kabela biso gouvernement to yambi yango to ndimi nazota pe bato gouvernement na pesi bino mbote balobi ke bakola biso bino ça dit bango balinga bino te biso lo wato linga bino to za biso ensemble premier to ça la boye na meka ça la test na be on le quoi test moi muke o na meka no le pa na onana. Est-ce que tu oses à part biloko la Timwata tu oses le ko moko ya vena biso stino mobi ou ko créer biso ya vena biso stino mobi
Non, si maka 3, c'est pas mal. Non, si ma redi amisi na wingi sili. Viens aussi no mubi. Bon, oui. Ah oui, vie ananzembo Roméo Juliette et ça c'est danger. Nzembo ya Roméo et Juliette. Tongoe taningo bandukwe ngaise kolala ndoto epusi molai mingi un bon rêve mimi ngai nalamuka pongi esili miso natali fotono natuni mpe elobela ngai te epesi nga folie d'amour oya bolingo yebomi ngai yo fololo na ngai rose yakanga nalona yo bébé na jardin ou bien près de ma maison natalaka yo tango iso mimie vraiment nalingi yo mingi chef Zela Simba wana changer ligne na bande la chambre non ta mbele hein OK bon siko ngana zongi sa isiko zongi c'est na caméra zongi c'est na caméra zongi c'est na caméra pour bande na chambre na lingi loko eza makasi fais ça pour makasi zongi c'est non Zonga chef talanga au monde fois là fa est-ce qu'on comprend au monde qui a kota na chana ngati ngape na kota te sigo abenda biko chef bena miko peme na yo bien Jesus ouais au monde fois là au monde cadre jeune au monde cadre jeune et ça par rapport ya olinga na kota na ni na été au monde ngasko na daboucher non voilà chef bandaka siko oyebi place au soukit tena bandaka change banda chamu non ça on partout OK Sino de la Kulunta là c'est la chorale yepo alingi mwonoyo yepo alingi nga lokola Roméo na Juliette banque d'Isaïre mosolo nyonso babomaka ezalata ya ngai nasombela yo eloko yo nyonso kosenga ngai amimie mwanango ya lokuta mbochelo amimie kasi tindelanga la joie yoyo amimie ekilani yango engo mama bota yo longonia besanga isango na yo abomwana na yeba pukwanga na langwe yo boye ekilani yango engo Jolingando esthétique na Christian de la partie ba sepeli toko so eloko areti vena biso ba ilo kanto fe ba ilo wala mo ba ilo fe bele fifi na la lite butu ya lelo matoi sinzili libanda mpona koyoka yo soki okoya ndako nange koti molili yo moto ngengisaka uki chéri adie nazalaka na elikya bolingo oyo mbala suka etikala na ngai se po tokoma na yo nkoko nasala boni mpo nazangaka ekotikaka nga senga mwa mawa ezalaka ya ngai te o bolingwango nalinga moto na motema lelo akenda atika ngai na bana ndakisa na yango nini yo naloba ndenga nini
nakumisa yo mingi nalakisa yo na bato bakoma kotuna nga boni ye nazangi liloba nayoki soni awa mama enchaîner biso na eloko moko ya wenge mobimba wenge ensemble ya ensemble mo eloko eza wana ezalaki ndako ti wana ndako na yo il faut siko yoka bosana nga esika yokenda po mokolo yokendeki na makambo mingi na motema ngo mokolo yokendeki ngai awa natikali susi na nzoto ekangami nga kole na nzoto na nga ngai moye te na bimisa na miso ya bato noki te baseka nga jive buka banza mama x mwasi nalinga mama x ngai moko mobali na yo kipaka na yo ngai te mama x mabe osalinga lelo etikali elemo na motema talanga ya wana komi lokola moto babengi liwa mabe osalinga lelo etikali elembo na motema talanga ya wana komi lokola moto abengi liwa yotiki nga se boye mama yokei yolaki nga te yosali mabe tolinganaki mingi x nga na yo mama x métropolin mama x mouchetou vile kende na yo x nazali mobali ya kotula te oyebi bela que je suis autant mieux nazali nazangaki oyo kobikisanga na liwango bela que wana fenso na soya wana fenso ne wana siko vesela ke fenso na ye nakoya mpe na bolingo nini oyo pesi parce que bato bayebi nzembo oyo bato mosusu baoya lelo baza koyemba eza mpe weekend ko bolingo nini oyo pesi nga po motema mwanga mozala na esengo bapasi oyo ngai namoni jino kota nazwi lifuta te amie namoni bapasi ebele sepo ya koluka yo natamboli biso be ebele sepo ya koluka yo yebadie nalula yo mingi ye bisika nyonso yo kokende yo banzakanga ata reconnaissance apamba nakuyamba yo na esengo yo molongani nanga Sylvie ndenda ata balobi kolanda te landa nsendenge motema na kolobela yo obi nze mwana landa tolia kifaya na papi kambe mama wana vina somukulu aye natuna na nani ye nalela jino kota o naluka nga namona te molema sina likolo mai na miswa natuna beti alobelanga verite Jean-Philippe Mwipataye natuna Joseph Kiara alobelanga verite Joseph Kiara na leli Jeff Bukungulu na leli Ntseka Patrick Ebalisomi nga na leli Jires Ntseka
na benga nania melana opiome siko banzembo biso pena ba vrai fanatique a wenge eza banzembo pena to zaka nango to kola nango donc toyoka musique congolaise toyoka yo à part wenge oyoka na mingi nani on yoka ka musique na biso musique congolaise dans l'ensemble na yoka na yoka kango bino batu boyemba mwana mobali alelaka te na latimi wata wata mtaimba ngo wata mtaimba mwana mobali alelaka te nani akosa bino bongo mwana mobali alelaka te nani akosa bino bongo ye oyebi ke Jésus pleura botikanga mpe nalela nzoto esila ngai nakoma kokondo nakoma kokondo nzoto na ngai soki abimi natikalaka na mawa soki azongi nalobaka mwena ye nzala esili bolingo elingi ebanda gera bilengi attaque sans recul moto taloba c'est l'effet bolingwa tete na ye le moinet tete na maboko banque ya maman Rachel Fouta papa la blessing apesi yo moto ebele place ozali le moinet kasi tosuka na biso na nzembo wana bato mpe bakomprana omwa mabe neti koloba mwana mobali alelaka te wata azoyebisa yango ve na ye de la forêt papa ne Weranson ke mwana mobali alelaka te bomoni te ke eloko wana mpe esala mabe ndenge vraiment wera alingelaka héritier akoyebisa ye babiloko abongo te ke mwana héritier ayebisa papa ne ke mwana mobali alelaka te voilà mombele emoni biso tosala mamu tokalkulaka mwa mayele fo ezalaka na mamu tosala le roi de la forêt napesi ye mbote place azali avec tout le respect vient na biso aloba mwana mobali alelaka te mwana mobali alelaka te il avait certainement raison. Pour traduire en français pour la bonne compréhension des gens. Pourquoi tout à l'heure que banani mboka mobimbe sangani esangeli wataka yemoko bozolela ni mo mbala lelate bogade te soto lelate o bogade neaju te to lelate so ezaki bato mususu ngomona tala biso basali biso boye tout justement le roi de la forêt ba mwana mobala alelaka te n'est-ce pas wata lobaki mwana mobala alelaka te différence tango ezapi kolela lela na kolela moi mobali alelaka Jésus plaira pourtant ba peut-être na likonga na mopanzi Yesu alelaki Eli la basamatan voilà pour yoka ki douleur tant ba beti Yesu alelaki mais moi na mobali alelaka te le roi de la forêt lobaki ezake kolela lela zali ko koma plaintif moi mobali rosa plaintif te à tout moment nenge vie na biso quadra alobaka na nzembo na ye mususu maman oyo babomelaka ye mwana fils unique na ye fils unique na ye babomaka ye raison te mais kolela ya maman la ntango elekaki butu moi butu nyonso mboka akomaki kosala nini koba ye c'est-à-dire moto akokoma okomi plaintif comme pleurnichard à tout moment non un homme peut pleurer mais ce n'est pas bien pour un homme d'être pleurnichard d'être plaintif angai tala basalinga boy est-ce que moni différence en côté zali voilà un homme peut pleurer mais un homme ne peut pas être plaintif voilà siko batuluko bazanga mayele bazoya romuna bandi kolobango na ndenge bango baokanisela s'il vous plaît vous comprenez ngo donc ezokende bongo voilà bon tout retenir nini parce que rendez-vous est à Espagne dans quelque chose tous en Espagne. Oui, tous en Espagne, tous en Aba, biso tous déjà bien préparé. Nous avons des spectacles auto préparés d'Angers. Pour les lots, tu na dom de Paris. Au moins que maman na noule, batu mo ba na vitesse. Ya wa transmettre batu ba émotion na bango ya bien té. Pour batu ba télémela noule. Oh, résultat les lots toral kamba noule na no temps fort ezaki nini? Résultat noule na no ezaki nini? Résultat noule na biso ya ngozo mona mama goda wana.
Ils ont résultat. Mais bon, quand on m'a appelé ma goda, au moins mingi. Eza ya mutu. Donc, donc on s'allie featuring na mutu. Le bite ke le kwane komi ya yo. Non, quand on m'a appelé moi. Te mutu ma babe yo pour kotisko na ramba tom. Mo beta mo sko c'était moi mingi. Pour beta la mo c'était na timese ke bukana. C'était na timese ke bukana ko bukana ko tuté. Bato azu vertige. Biloba loba. Et puis sur otali bato ba bandi ko tele mena mingi ko loba ka bato afé. Monsieur Sango, monsieur comme on a souka vraiment. Kaka bango so tala bien ngana o chama ina mnokote. Moi je suis clair. Tala bien. Musu somona. Po boko me belé ba journaliste. Mutu mo mona na 2014 azalate, 2015 azalate, 2016 azalate, 17 azalate, kana 18. Soki 19 obimandi koloba. Ba bwa ki crie à Leo. Basali boina boina. Ambulance Rasta Dinero. Félicitations. Bébé, tout le monde est bébé, yabé. Maman, azalaka bébé ya papa, yabé. Papa, azalaka bébé ya maman. Est-ce que kosi? Non. Azala mukolo, na bolingo za bébé, ya. Madenize nyakeru, bébé ya fachi. Machi cadente, bébé ya béton, ya bébé. Akosi. Moni, ici batu biloba loba. Omona. Bokomi belé. Ba journaliste. 2015 tout le monde a yoté. 2016 tout le monde a yoté. 2017 au silica dans les vides. Nasi ozo comprendre mon loba. Tenga na comprendre na nyo sozo. Azara Londres. Tonton Pomo. Di kamuni na tonton Pomo, alobi ka vérité. Bino boenga vérité. Alobi bien qui. Oui, ba tonso ka fa. Est-ce que na comme ça avant de sa analyse, azomi mona. Na comme ça makamu tonton Pomo poto suko na biso. Tonton Pomo alobi bien qui ba fan na bino. Na ex moi si na bino. Na ex moi si na biso. Lolo olitu. OK. Basala ki na ndule ya wata, na ndule ya fere. Elo ni ya lobi ya mabe wana. Akosi pete. Basina pepe zali. Que bon moni qui a ex ya wata mais à quel ndou la faire en ça snap est-ce que ça non les sumo et ça les sumo té bato pas libre OK ne partout ba lingi na yo kana biso déjà bato na biso soki bakendaki ya azomona ngo ndeza secret obi na tala kyango azobana ninga ko tanga pe bakumuna bona otanga te soki bato na biso bakendaki concert à faire c'est pour vous dire que la musique congolaise ezoki qui parle nango te mutu bako kende na bango concert nyonso ya ba congolais o ezoko beta. Ce n'est pas un problème. Et ça, on s'appelle grandeur d'esprit, il y a bateau. Et ça qui est au matin. Il y a le bio, on a autant de communauté, il y a un mis tout le monde. Tout le monde a dit, il y a Makaya, on a pu s'imboter tout le monde, il y a Pires, il y a tout le monde. Il y a un conseil. Mais déranger bino na nini kasi. Te yé mutu alobi on sait que sentir l'eau. Et ola sukawana, azo baksalobi. Atangi kombo ya lolot molisho. Ou azalaki ex ya wata. Pourquoi azotanga kombo na ye mwana mwasi ya batu. Mama ya batu. Azotanga kombo na ye na makambo oyo pourquoi? Parce que mutu akoma na makambo na ye mususu ou azosala. Il faut ça na makambo na ye librement. Faire wana na héritier. Babetaka na orchestre moko. Nenge faire akoyeba ex héritier nde héritier akoyeba pe ex ya faire. N'est-ce pas? Yep tonton Pomo. Tant azoloba mambo wana. Faire amoni ngote. Ou ba wanga amona ite peut-être faut balaksa. Yo bi tonton pour moi lobela nani. Alobela faire. Siko soki le lot molisho. Ayaki concert na bango pourquoi faut ya kolobango na média. Pourquoi ba banga batute? Pourquoi bazo respecter sous batute? Moi ba respect ya batu, moi ba dignité ya batu balingi sou kopesa yango te. Soki ex azaki ex ya wata ekayaki concert wana mabe nango ngana mona place ezate a aider bango quand même na mutu moko o akoko bakisa na ba place o lemso ko rozanga n'est-ce pas ndenge mo pe biso pe to yedaka bato to kutanga na bango neti dernièrement nazaki na ville na vandi na premium na comprenez te bazo l'accent babi regardez cette femme c'est Magali et Magali Zamundu tout ça Magali Zamundu ex femme nani ya Ferry mama ya bana na écoute toyedaki peti mabe nango ezapi bosaki ni toyedaki peti koti mo lobo na poche opesi
D'ailleurs, quand tu as bateau, on peut na cadre nini. Non, tu as des na cadre, quand ça peut ex-femme ya. Tu as des tu as ex-femme ya, ex-ndego leader na biso. Voilà. Est-ce que ça m'a bé? Soki to saline ti bongo. Eza mabe. Yekuto maman ya bana. Non, c'est pour dire à tonton promo que ba contrôler maman ça là, ba souka côté msous, ba comme côté msous te. Vous comprendre? Mabe nango, ngana moni yango te. Biso tanto yedagi on a fait to ya peka to ça logo ai. Mais na lobi yango po ye place azali, ayeba, asuka na maman msous. Makamu msous, alobara yango te. Voilà. Et puis il y a Mounene Zali, Moutufo, Néo poto David Mombele. Na yoka ika to yoki biso c'est moi bakangi Mombele bakangi. Nzoka ne moye bakango yate pose na muka. Mukanda. Bien sûr. Neti tonton pour nous. Ah mi pesa mi Nathalie Makoda to moni bazo ba créer le ba sala boy. Donc il y a nio so héritier azo kanza ko baluso mabe et puis ao kanza simbe simba na ngote. Yé kutu mambo foya bundanela. Eza mukanda na ye. Pas comme normal, mais est-ce que yo so mona na Paris, so mona na Bruxelles. Alobela ba tuka na musika concert en opé aoyate. On a voyagé hein. Concert en pas aoyate. Et puis pour dire la vérité, ce qui est clair, ce qui est clair est que ce monsieur a senga kaka ndeba me maman ane na poto. Yo komi sara faire tant que komi ba me maman ane na poto, yo mto komi sara faire. So komi ba me maman na poto, ozo ko senga héritier me maman na poto. Pourquoi? Oui, ça nini. Wanizani. Mambo na lobi soka moni ke na kosi. Aya ko lobaki na kosi. Basenga ape mwana ya na poto. So yo po bongami ti. So yo bongami na nte. Tozo ga sangwa zala la na exotique. Azaki na la exotique mais oui. Tout le monde il faut tout mon la la exotique. Ezaki akala mishka. Moi je m'en fous de tout ça. Ezaki akala. Avant moi na yo so li mo anoya. Il faut bongisa nzela te. Bongisa les places à relever, dans la place à relever. Après, tu m'as dit, makambu bien. D'accord. Tout le temps, n'a pas quoi les lots comme Nasuka. Sinon, au Tchaba, tu n'as pas si. Ouais. Tout le temps, n'est papa. Donc, à Botsi Kababilo, Koya, hein? Koya, créer un problème inutile, Kotanga, Rabakumba, Batuna Makambu Nabino. Mais bien sûr que Zala, Oebimi, donc, avant de Penago, sans Sony. Et puis déjà, lui, il a un problème. C'est un déguisé. Lugana cerné, même visage, même ligne. Je n'arrive pas. Parce que c'est déjà un déguisé. Vous comprenez? Pour mon avis, de l'eau, la scène, Dengazara Bongo Izara, assez déguisé. Nous, mon Dengazara Bongo. Mais si on déjà naturellement à Bongo, c'est que, faut qu'on l'ait la ligne, on a haine, makasi. Et nous autres qui ont étudié, moi, criminologie, nous savons comment détecter des criminels. Comme ça, Ataza Bougar, Ataza Vilain, Atazo Seka. N'a pas geste, tout découvrir. Ah oui. Azamutu malamuti. Parce que Moutou Rose, la Moutou criminel, les bateaux par la haine. Bateau par la haine, par Bazarabongo. Donc, il peut s'occuper d'autres choses. Hein? Papa. Enfin, et puis, le commissaire talibien. Même dans la miniature, on se dit qu'il faut battre le longueur. Donc, Moutou Polo va dire comme les mots, bien, il faut battre le longueur. Cop na bango. Voilà. Cosa nostra. Totori na la poule comme on a tembi. Ba on me kaka kame ba aussi mbandete. Très fort, il y a très fort. Pesa bat nombote to comme Nasuka. Ah, na pesi mbote na mon directeur Alain Trésor Simbi, on a joué Mbelanzem Nangal 13, mon thème maman Graskel, de Noëlla Simbi, mon yepasa directrice Nabiso, na Katanga, Senses, na pesi mbote na mon directeur, le directeur énigmatique, Flori IP. Ozo mona batna autant on dit ba directeur Flori IP, ba na classe Nabiso, biso totanga na ba, ozo comprendre, hein? Pour nga ba na ching Nabiso za ba Beni Mopier, ba massa na ngato kola na magistrat MB, ozo comprendre. Hein, bah directeur Flori IP, pas à moi belé, donc on a payé mbote belé, oyo yebi, moi zélantique, moi nini, et ça l'a bisobie. Et puis mon directeur Dirk Baniakou, mon directeur, on a payé mbote belé place aux arts. Mon vieux Georges Koshi, coup de gaz, Pokémon, on a payé mbote belé. Et Ngambe Bokuka,
Guy Machinda, le prestataire de Bruxelles, Saint Modogo, Merlin Dikoko, Yannick, Merlin Dikoko, on appelle son beauté. Yannick Kimbangu Yaba Yannick, on appelle son beauté. Mon frère, Massananga, docteur Billy Mbi, Yé, Maman Satokol, na médecin Awa, na Belgique. Awa en Europe, mais précisément, na Belgique, na Bruxelles, un médecin directeur. Hôpital Salaka. Je salue encore une fois le colonel Tank. Mon colonel Tank, mon konzi, ours, la personne Mbote Belé, Yazarabona, Yvon Louboya, l'expert du chef, Nabo Sanité, Paul Sankara, mon ami, expert, ya mon konzi, maître Paul Djonga, Auto Yambabiso, mon tango Zobenganga, on a maître Paul Yambabiso, Tolé qui toko, Tomeli qui toko, moi loko, Pekoti qui toko. Merci, maître Paul Djonga. Mon frère l'a dit, typo business, n'a pas su Mbote Belé, n'a pas sanité, honorable Papi Labila, honorable sénateur Papi Labila, et le boss Junior Poba, Jeff Bokungulu Bokunzampela, JR Mande Oyabiso, na premium, il y en a le boss Yannick Mouawa, les cordons Mukendi, Samson Kabasele, Guy de Graines, Kabongo, le boss Mike Mikombe Baleine, au Katanga, à Lubumbashi, Mike Mikombe Baleine, Joseph Kiara, Joe Kiara, mon ami, et Nabo Sanité, Jires Nseka, na Patrick Balisomi, merci. Je vous aime. Toute la famille Ngando. Allez. Voilà. Merci, tu profiter, tu pessi, Mbote na Chancel Mbemba, capitaine d'équipe nationale. Bonsoir, place en Demi-dieu. Demi-dieu. Chancel Mbemba, demi-dieu. Oui, maman, on l'a mouté, ma bébé congolais. Oui, il y a un mouto commis na Facebook. Dans les vides, oh, t'es Chancel Mbemba, oh, Koutou, il est à la âge. Il faudra payer maintenant tout le cabaton souba. Eh, yo, qui nous paye, mais c'est Chancel Mbemba, l'équipe nationale. Honneur, il y a Pessibiso. Capo. La personne monte place aux amis. Voilà, mon frère Chancel Mbemba, demi-dieu. Voilà. Rendez-vous dans Mboka Maroc en décembre avec l'équipe nationale à Lyopa. Grand merci na honorable Pati Kafouti au Azota la Bisu Changu. De retour de boss Eric Mandala. De retour na Katasen déjà boss David Mangaya. Tobosani yote topesa mbote le susu na mokonzi Constant Mutamba. Mibeko place Azota la Biso. Merci les susu na César Boltingabi. Tobosanate José Dekila. Bosanate bébé. Mais na roti kaboete. Oui bato poto ana pesi mbote te. Non, Guy de Graines Kabongo. Général Stomi Akafulek. Paix à son âme, Niki Kota, tout paix à son âme. Kotanik Aka. Bobo Beloy n'a pas mbote. Xavier Lopez dit Samboka, le président des I et Kabuscorp. Leni PDG. Orphée Mwangu, il y a Philo Maela, PDG Leni Bidens. Vienanga Gabi, na vigné sur scène. Ah, Vienanga Gabi, na pesio mbote belé, et Yobo Zarabon au côté à Didier Robas, Nabama Sananga, Etiche le grand Libanais. Nous vous aimons beaucoup. À les places Bozali. Kimia Kolezane. Merci Botali Biso presque Mokile Mobimba. Merci na réalisation ya Faye, merci na réalisation toujours ya Michel Kombe Aigle tout le bakaso ko la zongité to kutane mbalasima. Kimia na mabota na bidon. Merci. Ciao ciao. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.